Na banana wenge maison mère te, wenge maison mère tant ezo salama nga zaki wana. 4x4 muto azorangai les jours nga na kotaga muto azorangai ya matanga podium zaki roi de la forêt. Maman maman bomanga motona na yelo kola bake la tangana na kepo lokolo tezire papa na zangi sima tono e para yo mama nani moto ala para mokilia tamara masafina ye bakotuna sone nani moto Makia tamara sabina ye akotuna shibana. Bonjour, bonsoir, Balandia, Congo Sus Télévision. Moi, votre humble serviteur, Maestro Erokano, le maître de la presse congolaise. Nous sommes toujours dans Congo Sus, vous n'avez jamais décidé, vous êtes toujours à la page d'actualité, tout réseau dans le monde entier. Théâtre, sport, odei, maman l'église, tout, vous allez faire un Katia, Congo Sus Télévision. Nous, les Gaulois, biso ba Gaulois de Ferregola, biso ba fan tout Ferregola, nous ne sommes pas d'accord na ba propos vena biso Blaise Boula outaki ko tenir une émission ya doyoué. Ve Blaise Boula to zaramité mama be, nous sommes désimpolis nous les Gaulois. Avant d'aller na kene makas na pesi mbote na patron na ngai na kombo ya John Sima ou motema maman Micheline. Je dis merci beaucoup ma maman. Nandengo batele la biso patron na biso John Sima ou nandengo zo batela bana. Je vous dis merci beaucoup sans oublier na gobo sans jamais ko pesa mbote na mon superviseur Papu le Congo na peso mbote aussi vous allez mon superviseur Papu le Congo na kobo sans jamais ko pesa mbote na moi si kitoko na gata poto wana na kombo ya Lola Queen. Je dis merci à vous ma sœur privée personnelle. Le 14 février c'est mon anniversaire. Comment fait-il veut so zangi mambakoloba? Si tu as on a so zangi vraiment mambakoloba na Blaise Boula. C'est normal. Yo na BCBG wana ku bakotanga te pour ça eloka malunga to bete eloka malunga te. Comment fait-il leki na émission de yo so zangi mambakoloba ve vanda kimia? Omoni soki batangu na bino loko elekaka bozwaka bambonga malonga te soki sokoda te moza pauvre malheureux pe babengana na sokoda pona ki moyibi. Et dans le sens to le kana te vozo ba ke faire rigola abeta na bwenge musique 4x4 te faire rigola na pépinière ya BCBG. Non. Ozo kata so nité ko ba ke faire rigola mata podium te ya wenge BCBG 4x4. Non. Nous avons des images to rochela ba mona goza aventure oza soyeta des missions ezali ba vidéo ezali ba concert eza au président na biso Ferregola zala wana na yo za mupandi au Ferregola zala wana tout le monde bazala monde entier yebi ke Ferregola beta na wenge BCBG 4x4 tout terrain ba vidéo ezali nazo so soni ba to ba vidéo mona Ferregola ndenga zo boka boka Ferregola ndenga zo emba peme na weranson peme na jibe mpiana peme ya yo Blaise Boula vieux soki eloko osala ezade soko meli ba kwiti soki manque de choses à faire soki bon, on a habité na bengo na za pesu musicien to yemba te mamno zubeta lisolo kasi. On a des un faux chanteur. De deux bobinate. De toi wa vilain. Moi le ça là que bon, ça pour ça vilain. Si tu étais beau comme tout le monde go tenir ba propos na télévision, te Ferregola c'est un grand chanteur na Congo na robo yango. Na robo ya Ferregola c'est un grand chanteur. Na robo ça na Ferregola ba yemba. Na robosa na fait gola matin na podium on a BCBG to panza pena disangu. J'ai pas trop à dire, je dis merci à vous tous botalanga maestro Erokano. Bola na non vidéo oyo. Bomo mona pena ke fait gola zala wana na wenge musique BCBG 4x4 tout terrain abwaka ayemba. Ndeko na ngai na komba Joël Messa. Caméraman monteur ya Bogar, ache la sono ba image au bonto zonga
Nasima. Rumba des jeunes, après Wenge musique à 4x4. Na banana Wenge maison mère té, Wenge maison mère tant aux salama nga azaki wana. 4x4 muto azorangai les jours nga na kotaga muto azorangai ya matanga podium ezaki roi de la forêt wana. Bora soko ya fere. Moi mikoro zo salama na mouvement. Saki fere aleli apesi Emilia souligné. Kakulela Zembe mama Bombangala motema na yelo kole banke La tangana loketo lokole pesire Papa na zongisi matondo epara yo mama Mama, mama, alors c'est le dernier fils né quoi, dans le mouvement. Comme on a eu Ferre. Ma mère m'a cassé pour la Ferre. Et vous voyez, Mikolo a zopé sa matière. limbisani bango adamu sangi mbabeti bosungala mutombo patosake merarete mama mbabeti bosunga klema mumbenga patusime kati mama shari oyebisake vine nakoya nakemotakote aikoko papa na mwana nakoya tovanda en famille réunie Kamati ya mabalinga pesi kona nani Sakoli makinga mlokomi ya bure Kamati mokano kwekosena simba mai Kasebo makie zira kino na pesema Mabali
Alors, ce que vous pouvez vraiment que BCBG côté la makila, côté maladie non vocale. Donc, il faut que vous ayez ma classe à haute voix quoi. Posez s'il vous plaît. Très fort, hein, ma classe. Ziken. Nana Robanda, on continue. Ah, Daïda. Merci beaucoup de Olivier. Olivier, bonne macasse, pour les rabbins, bonne maléviste, on l'a eu. Je retelle. La demande va continuer. Merci d'être de l'œil pour la plus de jeux de la collection. Merci s'il vous plaît. Olivier
Blaise Boulou, moni mokili ndenge seki yo.
Tout ces image tout le monde a zo mona bien faire rigolo za on a pemeni ya ba ve tout bazaka ba grand prêtre na yo za le côté pour voir ta poste monter na kata wenyango muzolo ba pe na faire rigolo zo kata sonité vieux nazo bandela va contenir ba proposition na télévision faut rendre compte nazo lobela nani pour mona les soldats de faire rigolo ba ko attaquer ko mona ba mission ko salama na comment fait to benga faire rigolo za na pépinière ya wenge ala biso de big faire rigolo yemba a beta à travailler comme il faut. Je dis merci à vous tous pour s'abonner massivement sur notre chaîne Congo Sous Télévision. Je dis encore merci. N'abatu tout basoira tempé ba disposer ngonga la bon pour la nanga maestro Erokano les maîtres de la presse congolais vieux mon otikal na Sony. Otikali na Sony. Ado yuwe na habité so batongo invité à kotala tate ba question nous poser bango ba réponse ni bazo pesa. Congo mokili to bi chaîne na munene mais faut pas rendre compte so ko inviter nani to inviter mtali boma to muta kolobani na télévision. Je dis merci à mon patron, Maître John Simon. Je dis merci beaucoup à vous tous. Au s'abonner massivement sur notre chaîne Congo Sous Télévision. Merci beaucoup tout le monde dans l'émission prochaine. Je vous dis bye.